Tigre noir a komi kointimide Karine Mokonzi aza kointimide pe bachinois. Soki abimisi minduki ezali intimidation. Tigre alobaka te na munoko, malobaka na ba geste, alobaka na image. Notre la baronne qui est non soit sanctifié, que tes baises reviennent, que ta volonté soit faite ainsi que de vues et de commentaires. Donne-lui aujourd'hui notre baisse de ce jour. Pardonne tous nos critiques, comme nous pardonnons à tous ceux qui ont envoyé chaque azul dans ta vie. Amen. Que Dieu t'accorde plus de bonnes membres et de mamans autorités, hein? Et plus de Chinois et de Chinoises, et des Coréens y compris. Voilà. Bah, bisous, bisous, hein? La baronne. À ta posté lipa, bah, zozo, il faut bah, commenter. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko likambo nini elekaka na ba image ya tigre noir. Bala liboso bomoni tigre noir na ba image ya modèle ya boye. Pourquoi akoma na ba image ebele po eza penza ebele. Eza moko yote ba image ya kotambola na munduki ya kende somba minduki wana akoma nango ebele na kanisa ba oyo balandaka réseau sociaux na ye ezali bomona kango na ndimi te ki eza mode de vie na ye soki ezalaki mode de vie na ye elingi koloba vie oyo avivraki na Karine Mokonzi ezalaki mode de vie na ye te. Sikoyo soki wana ezalaki mode ya vie na ye te, pourquoi avivraki yango? Tango mosusu alinga ko changer ou bien tango mosusu alingaki escroquer ou bien tango mosusu alingaki kaka ameka atala ndenge ezala. Mais tozolobela wana te. Eloko na ye kolobela tigre noir ba photo oyo ya minduki soki aza kobimisango eza penza po a intimidaka bato Karine Mokonzi, a intimidaka Karine Mokonzi au cas où bazoleka na ba réseaux sociaux na ye tango baza komona ye boye po alakisaka image ya dire ya le dire liboso alakisa biso image ya mutu moko aza dire na ndenge ya logique alakisa biso ye aza sportif na baningani ye sportif wana eza logique des choses. Un sportif tango aza na baningani sportif bozomona baza parmi ba dire. Alors sikoyo ye mutu azali deja na bato oyo bazali bapomba soki akomotia sikoyo ba image ya minduki ba mi image ya ba jacuzzi bazo sokola ba image ezebele oyo tigre asali ebele akaboli na réseaux sociaux soki ezolobama te parce que bato mosusu wana bazozela to bazobombango comme biloko bakotakele Karine Mokonzi na mikolo koya yango ngai
papa robo tika na bimisa ndambu eza nango mpe kofula tigre te po tigre bazolobele mikolo yo na likambo etali mitakala. Awa pe tozoloba makambo mitakala ye moko pe mikolo na ba video bokomona ye kaka alati maillot de corps aza kosukula na jacuzzi aza kobima libanda azolakisa deja parti ya anatomie na ye etikali kaka alakisa na katikati na ceinture eloko oyo bato ebele bato ebele te bana basi bazozela batala biso bana mibali tozozela oyo ya la baronne. Alo tigre noir ndenge azosala bongo eza kaka intimidation parce que ayebi tango azolakisa ba image ya minduki bato ebele bakokalikile tigre noir akendaki kasho tigre noir aza pomba bakisa minduki aza mutu ya kotushe te ya kotumbola te ndenge eza wana bamisusu deja bakoma deja kobanga. Bon tolia bien pe bobanga pamba te aza pomba fo kobanga poso kobangi te bazalaka pe ebele po bapomba batambolaka kaka ebele. Alors soki batake yo oza pomba te oza yo moko bango baza 10 ozomona teke eza mobulu soki baza susu na minduki wana ya somo ata bakokende kasho me eza somo. Bon na ndimi te eza bongo oyo tigre azosala eza kaka spectacle po tigre selon ntango bazala na Karine tina mokolo lelo eloko moko te elakisaka ke tigre azali criminel to aza mutu moko ya mabe elakisaka toujours tigre azali mwana malamu na image toujours na maloba toyoka pa Karine Mokonzi na ba oyo basolola na ye neti ngai papa robo na ndenge na solaka na ye eloko moko te ti lelo elakisaka azali mutu mabe aza mutu asalaka bato mabe gratuitement boye en tout cas ezolakisa kaka te me nde ba image minduki tomoni pomba toyebi sango ya mitakala toyokaki pe ngai papa robo nayebi te soki mitakala yango eza ya solo to ya lokuta me lokola epanzani na internet bato bakomoloba ebele boye Karine pa pekisi te bato na ye baloba babeti pe histoire selo bango ndenge ezalaki seke mitakala Karine ye moko andimi ezali. Alors lokola Karine andimi mitakala eza tomoni pe ba janvier ba popoli tomoni pe ba site mususu e popoli mwa muke me ba popoli ena no mingi te. Alors tigre noir na kanisa ye lokola alobaka te yango pratique kaka intimidation ya minduki po ntango mosusu baentraînement asalaki na balabala ebangisi mutu moko te bapompage asali ebelebele ebangisi kaka te to ebangisaki me yakanisi bobangi te alobi tika na bakisela bango matabisi ya minduki tika mpe na bakisela bango awa mami azwi ndako nalakisa bango parti mosusu ya chateau bamona te ba jacuzzi nazosokola tika na tambola sikoyo pa chateau mobimba bamona ke nga tigre nazali tigre vraiment nazali niawu te vaut mieux babenga nga ta Shaka Zulu po Shaka Zulu azala roi moko puissant ke babenga nga niawu po ba niawu batikala susu bandoki te na Congo bakoma kolia bango avec appétit yango nga tigre noir na boyi ba chinois ya Karine Mokonzi comme ba chinois baliaka biloko nyonso eza na makolo mine bakoya kolia ngai pamba soki naza niawu vomi nalakisa naza tigre avolia ye fozala penza mobali ou bien nazala Shaka Zulu pona kotia mutu na nga na se
Foliboso makile bele tanga. Nga papa robo na ika web sabino. Oyabino tigre. Oyabino niao. Oyabino shaka zulu. Oyabino kombo nini susu na bakisa. Nga na bakisa na ngate. Na zozela kaka natala makamu ndenge zo kende. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.